Mbote ndeko journaliste. Tozo bana bada ko se préparer à Nzoyi à Félix Tshisekedi pour la marche les 30 et kozala ndenge nini pacifique to la marche ya mbutu lisi ko na lisu lumbe pesa no ezali recherche ya ba traître na ba impudique politique touti na banda kuna bango de 1. Deuxièmement, le président Tshisekedi photo kunda na maboko na biso parce que ebembe na biso ya Tshisekedi tisiko lokola bakundi yango nante, ça veut dire le président Tshisekedi azana d'accord te na mission na nuisilité. Donc il faut tozwa victoire na biso nde tokende tokunda ye avec honneur na respect à niveau ya rang na ye. Mais nazo yebisa batu boye bato nyonso tout baza na PPRD baye bakango ke leçon o esalemi na Zimbabwe ba risquer te ke tozwa ba misusu na maboko. Il est temps bolongwa na maboko ya Kabila bo ko rejoindre population parce que Kanambe azali un danger ou azali permanent, aza prévisible pour na ko nuire descendance na biso à Congo. Na parti na biso même bao bazo combattre descendance à président Tshisekedi, c'est une malédiction ba ki ko combattre Félix Tshisekedi te. Basali tout Bakabolena Jama Kaboun Okeza Likambuya Vladimir Poutine na Dimitri Medvedev baza na contact moko ya nyama et tout cela o bayaki na boule ke bakabola bango bae bakaketo sito ebi bango ba meka konyata a na congrès te pona combat na biso ezali combat oyo nzambe mutu azolakisa biso ndeni toko kende po ba péripéties tozo koleka ezoko sala ke toyeba qui a fait quoi toyeba ndeni to contre bango. Mais bae bakake les 30 oyo tout okokutane na nzela nazo pesa message na ba petit nanga tout ya ba shege ba kulu no tout bazana ngwaka na barumbu batutu te ezali message à se prendre en charge même ba shege bazana droit à se prendre en charge soki bazo traîner na nzela ezali suite ya mal ya politique mabe o bango ba imposer pour na bana na balala kalibanda. C'est inadmissible o kende na vilomo na batwana tout ba kulu na ba shege bazola la libana na nzela mais na mabelo ezali na bomengo. Ce n'est pas normal. Yangona il faut bolanda bango bozwa ba matricule na bango ba mituka na bango ba couleur ba voiture na ba air ba kotaka bo récupérer bango bo sala bango à côté na Samabele. Le président Tshisekedi a révolutionné la démocratie dans le monde entier. Souci les ala qui peuple na eche pouvoir. Tu vois mon performance sur sala na aéroport. Tambani nazo la que na ko gagner l'élection 100 fois. C'est tout ça 100 fois ko gagner 100 fois. Dans ala qui muto ba règle nazo la bino ki naza populaire ko le kabino. Donc congrès na biso to kota ngakunde nazalia na kota te parce qu'il faut na ticket la bateau baza important ba kota pona biso tout toza à l'unanimité que président na biso za Félix même si j'ai bien ngo batutu ba ebi ba Rubens Mikun batutu ba ebi. Donc il dépêche tout la kate tout tiki Félix parce que yem tas ko garantir mboka secrétaire général to moni bazo ine pona nini parce que bazo mona place ba koki ko beta biso ba marteau te na parti a bloqué bango nazo so boye bandeni ba ko zwa IDPST parce que bebi que so bazui secrétaire général Jean-Marc Kaboul ba ko affaiblir Félix. Or Félix na Jean-Marc ba ko saka na bango bino bazo yokana na niveau moko anyama munde moni col patek soko bakisa ngo super glue o kanyango nga et panzana kate. Merci beaucoup. Calendrier électoral ya Kabila. Te eza ya Kabila. Omoni machine wana toko kangaye toko banda les 30 toko lengise na basinga courant machine wana
tokosala na bango élection wana te toyebi biloko wana te biso problème na biso alongwa le 30 soki atie tembe bango tu papa tokotia bino singa nyama na zo esaodo nanga pareil wana bombango shiro te tozana tosi tozwi sur tokosala bino mpe tokosala bino surprise yo zalaka makasi yaka na kamera na yo omona nde tosala bino bilengi jour wana mokolo wana baya nango tokokitisa na bango kaka totyeli bango kafe na kati na ti tosombeli bango mapa balie basiksi baye na nsima na biso tobandi olanda siko barwande wana moko wana kobanga nokutu te ya des surprises toko etale nyonso te parce que ezalika soki tobeti lisolo toke libanda ya balingeli biso bule nayebi so na moment o la police bakomolata deteni na FARDC bayebi ke mokolo nyonso yindi alongoli teni abwaki atikali civile akoti koma wana deja eza crete ya liboso tochange pour politique faut changer ces là biso na bango bato bazo défendre le Congo eza biso eza likwa lisolo ya des femmes bawelaki mwana oyo ayibaki mwana akendaki shosho ono te fo tokata ye kaka okokata mwana eza koboma ye te kolo mwana abi te mwana azala mobimba namonaka ye abokwama de l'autre côté comme le roi azalaki na onction ya résoudre ba problème nde roi Salomon abi te kolo mwana eza oyo alobi azala na bomoi abokwama asala nini amonaka ye yango moni biso bakolo Congo parce que biso bakolo Congo tolinga te ke bakongole babetana Kabila a divisé bakongole yango avec sagesse na bolinga c'est ça casse de 2001 yo bongi ozimbongo na Congo bango baza ala ndayo kamya tuzo marka ya bato ya plato la diplôme de bambila wana kebake babanga pozo ebate tata bambila eza ndeni okoti na mbila na balabala bakopere na pepe ya na GLM ozomona tekeza mwana bendana yango ebite bambila badose nanu to rappeler à l'ordre bata pepe de balabala na buluke ya ndeki mbuta zwa mécanisme ya ko interdire tous les manifestations yango biso bite andeki mbuta za no apaiser autoriser bango te autoriser te encadrer bango am pepe le 28 tout le monde a battu ni ba uzana balabala la bula ampe na pepe so rassemblement
deuxième mandat à bout pia. Ah bon? Eh. Ba programme nous tchaki na Congo awa opération to bindako mutu na ye transition kabela ba Zimbabwe ba récupérer ngo ba Zimbabwe ba récupérer ngo donc na minute ba bon na biso beta na Zimbabwe opération to bi palais ba mbila donc ba récupérer bango na ba palais oh muta Mugabe beko oh muta mama Olivia kuna beko opération to bi palais mutu na ye e beta na Zimbabwe tuko tunanga boka suka oh Kabila azana manda et aussi mandeni bino bivise Kabila za soda ana ba soda oh bon Mugabe za kina banini ba frère église mais na minute na Zimbabwe ba ok na transition sana sa Mugabe te ya on a bi ba seke na biso photo bomba to bimisa ba bon trop dans Zimbabwe bébé ya on a tout to bimisa soute. Merci beaucoup. Rendez-vous le 34. Bon de toute façon bango mbote zate il faut partir à la communauté internationale. Tu vois, Israël, parce que la diaspora, oh, baza, ba juif, basali tout Israël, zala. Il y a un de ces bango, on fait partie de la communauté internationale. N'est-ce qu'une Européenne, on a une Européenne lobby, on peut faire un droit au lobby. Koloba bango zandeni, baké pas Macron, Macron. Et là on a bien au Congo. Et pas Macron on a Élysée. Bah c'est Macron. Et là on a bien au Congo. Boya aux Anglais. Baké na roi à Belgique. Bino papa, et là on a bien au na Congo. Boya aux Anglais. Bah ok n'est pas Trump. Bah Congolais ouais. Baké pas Trump. Au phare de ces polices, Kabila produit AMP na PPRDT, Kabila produit États-Unis d'Amérique, AFDL, il y a Bill Clinton. Ah bon? Bon, c'est un bon, il a regardé pour elle. Il croit Congo. Comment Bino vous mbongo na combat américain? Vous mbongo à travers AFDL. AFDL au monde, il y a Bill Clinton. Il y a un moment où l'Américain ah, basta, bon, les gars, na lobby, création ya AFDL. C'est Bill Clinton, papa. Babongi na sima AFDL, kozwa Congo na maboko depuis 20 ans. Yo monta à sali fondation Clinton pour camoufler. Pourquoi Clinton a boyi ko solana Etienne Tshisekedi na terrain déjà na. Mais bazana na bien bazana loko na bango na Congo. Tiko Tshisekedi a pesa bango. Kabla kabanga osa bango bazala. Mon joueur préféré va soutenir Kabila. Nzambe bala la raté. Comme il passe quoi qu'il passe bon il a raison mon compte. Yo regardez il a abunda la vérité des Iraniens. Au bout de la vérité des États-Unis. Ils ont payé il y a vieille démocratie. Soko katane katane kuna ba bandela raté. Al Gore katane te Al Gore zo présidence de Bush avant de. Donc Hillary Clinton il y a une politique na États-Unis pour pire. Il y a un moment minute yo ba Congolais à poto ya États-Unis ba gene moment na Trump ba yebisa Trump et là quand ndeko na yo il a né Bill Clinton et au meli 20 ans kuna kuluna na kuluna te oh zoko pa te bango libanda biso na kati bango musana bango se kwande na lobby oya poto ya France ba moni Macron na Élysée oya États-Unis ba moni Trump ba bengani bango nyonso rendez-vous na Washington pour baza na facilité. Il y a un maison blanche, Trump a yambi bango. Un seul point à l'ordre du jour. Pour me coller comme un seul point à l'ordre du jour. Dans Zimbabwe, un seul point à l'ordre du jour, Mugabe Longo. Bisope na IDPS na Congo, un seul point à l'ordre du jour, Félix président. Kuna peine États-Unis, na Europe, partout, un seul point à l'ordre du jour. Boya ko zelo qu'on a beno. Bombe. Bombe, oilinge beta. Boya ko zwango. Épidémie. Épidémie. Donc, bana poto basa musala diaspora. On fait partie de l'Union européenne. On peut faire bon. On conseil de ce conseil de côté réunion. On peut faire un côté réunion ou la maison blanche. Na ba parlement nous soit poto Allemagne. Ba ça la musuku na poto. Bon croiser les bras parce que avenir na besoin dépendre na Oyo Sama na Congo. Merci beaucoup.